avion. Madawa primelenga Boza na kimia, bolanda, bokoyoka, ndenge tokokokisa makambo nyonso wana. Soki bosali ngai confiance, au kufanya kintu utafanya nini tena? Utafanya mpepo ya bongo bunekalaka na mwisho. Leo hautandormir population congolaise uweke bilan yako mubongo kunuiri kubantu hapana. Population ni ntumbo wa mon people. Komanda Kinshasa Kongo mobimba tonimbie Katanga manyama kisangani tunakwitikia Katumana boso bakukase tudi bakwita bila Wapangi na beto nyoko ya bakongo bomendi mange Totesike turoyo Elongo na katumbi toko delivre mbokoyo Tala visa katumbi toko change mboka Aye kosa kishite Ubiai baba tondisa bakosa fami Naye bino moko boye bibye Atumbi alaka na batu nyonso C'est pas parce qu'il a l'argent Mais c'est seulement parce qu'il aime les gens Avec Katumbi makambo famille présidentielle kozala te Congolais nyonso akozala na toi kozala privilégié C'est pourquoi tout élément, tout rate, tout royauté
tobenga na miipi bazonga lisusu te topesaki bango senka bapromesa lokuta ata soki tobakisi bakosala na bango eloko te kitumaini kwako tuko Kongo itakasove tutabadilisha vya mingi tutapata mwengine wa kutusove sala itaisha dolari itashuka kimya itarudia akashitoneka mtoto Maria mama ashikalake mubaya na mutu chavo anapenda kaba Kongole bote ashikalake mubaya na mutu chavo Mama Denise Yakero anasema naye niwasalimie sana, mikono juu tuone. Sie tunajua kama depuis tulianza maeleksyon bapresident bote banatokaga miaka hapa kwa place de l'independance. Haiko vile. Sasa tulianzaga mu 2006 mu 2018 mie na ndugu yangu Felix Tshisekedi tukaganye mukafurahi hapa Kibondo. Haiko vile. Tukatoka hapa tukenda Walungu bakafurahi, tukenda Uvira bakafurahi, tukenda Ituri bakafurahi, na popote mwende Sabunda fasi yote watu walipiga vigelegele. Ni juu ya nini? Walikuwa na Betila hutaweza. Ile nakatala. ya kozala na mboka kitoko mboka lokumu makambo ebele ya kitoko ezali kozela biso liboso tozokende me esengi nde tozala vigilant tozala na bomoko mpo banguna ya Kongo balali te banguna baza kaka kosala maemanso po te Kongo etelema te bana Kongo batikalaka kaka na boyumu yango bomoni nga naye kokangama na papa mpo nayebi ke papa mpo nayebi ke papa aza na sekele wana batikela ye mpe na bapapa yango bomoni nga naye kozwa mayele awa naye kozwa mapamboli sikoyo lokola nzela eza polele bino bandeko na ngai ndenga nateli bino motema bopesanga makasi oyo papa asengi mokolo ya le 20 de et continuons de mouiller les maillots durant ces 5 dernières années, défendant et soutenant non seulement le chef de l'État, qui est l'institution président de la République, mais aussi ses actions aux médias, aux risques et périls de nos vies. Ainsi, réunis en ces jours, du vendredi 1er décembre 2023
devant le palais du peuple. Donnons un ultimatum de 72 heures à ces directoires de campagne du chef de l'État pour réparation immédiate au risque de sécher dans tous les médias. En outre, si jamais notre revendication n'est pas prise en compte dans les délais susmentionnés, nous en tirerons toutes les conséquences possibles. Sans non, 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 non. On a tout fait tout flamme. Je me rappelle, Félix Tshisekedi disait peuple azali zobate pour appeler sa deuxième mandat dans mon tazoni rolae. Mais on appelle en 2023 peuple vous allez zobate. Oui, effectivement. Ce qui président Félix a fait si bilan mogo bienté, peuple vous sanctionné. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, ah oui, mais on a encore annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, Bazo qui paient ma Congo. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Bozana Kimia, Bolanda, Bokoyoka, Ndenge Tokokokisa makambo nyonso wana. Soki bosalinga i confiance. Haukufanya kintu utafanya nini tena? Utafanya mpepo ya bongo bunekalaka na mwisho. Leo hautandormir population congolaise uweke bilan yako mubongo kunuiri kubantu hapana. Population ni ntumbo kai. Les gens souffrent. Projet il est gelou, embouchement, il faut. On paye des journalistes web pour venir nous mentir. Faut casser Santan. Comment les cassés ne vont pas aller partout sauf chez eux? Foin. Projet il est gelou. On nous montre en ville, mais pas où quelques avenues ont été soit. Il n'y a pas une route construite. Donc, les images ont parlé d'elles. Donc, yo, Moutou, ok, ozone, bon, ça l'a bon, moi, dans ce moment-là, au chocolat, na pouvoir. Osomba Rolex, na Kempeski, na Sewana. 2 Rolex, 200 000 $. Dans mon affaire, mais il y a des gens qui n'ont pas honte. Et vous voulez que nous, Kassaïens, on pousse de Nick? Non. Il est temps. Il est plus que temps. Je viens du Kassai, il n'y a rien. Tous ces gens que j'ai vus, qui sont tous du chef de l'État, vous qui êtes partis en grande pompe, vos maisons sont où? Qu'est-ce que vous faites pour les Kassaïens? Bueno. Les élections arrivent, on va voir. Bon, Kabinja, tout le monde est là.